nde baloba ke baliaka mbongo afali te fali siko alingi su te tokotala soki ya solo mbongo yango afali baliaka ngo te baliaka ngo te moto aliaka ne mbongo afali te ti fala alobi kolobelanga su te aokelelaka plateau mponani na zakari baba asatandaki même pas tayebi histoire ya mwana ne ya liboma na moma wana te liti oyo mandati mwana ndosala par rapport à quoi et par rapport à qui et porter les locaux te police na ye eza nulle part yango te kongola aza nango mposa na sagesse na parent responsable mpo zakari eza responsabilité aliboma après quelque temps leta alie mbongo akabila mwana ntiama ngo mokota na veste elakisa ye déjà asali trahison et le même trahison yangende asalaki na te ya mobutu mpo abebisa mai ya nkamba ekóma na magie blanc à part internet na poto wana na ndenge abe zakari kopini na osala adobokishi mpe na poto asala na ye te obola osala kopini bazala na kopi te deni lesikuta na kinma na kopi te akoma olenga na internet na babeti deni sa paster paster na église ni ekangama kala to tobi temple difficile te ozongaka na wenge ya wera na jibe makambo bato wana basala oui fali na fere bana succès maintenant bakomi te to prétendre nzambe asunga bango bakoma niveau bafali baza nango eza baniveau neti baprésident bazalaka nango président azalaka jamais na maître spirituel moko bakosalisa tous les chefs coutumiers ya rdc bazalaka nsima na ye soki ati bato tu bazobimisaka mutakalize wana baosalaka na volonté na bango basalaka ngo basi bamonike oza boye mpo bakitisa yoezala mwasi mosusu opesi no eloko te bandi babima noka mpo aminimize yoka ntina se donc soki nga lelo nasala pouvoir ancestral eza sorcellerie te eza même pouvoir pour le temps nzambe akitisaki satan oyo tobengaka hebris akitisaki na mabele apesaki ye na pouvoir so omoni maître spirituel moko bo aleki nde boyambaka mpo bino babajo bokutalaka na bakana motu moko bo aleki abe te ngai nasimbaka moïse mbiya ngai nasimbaka wata lokuta so tolandi bien biloko fali asali eza baconsigne euti a partir ya maison oyo atravaillaka nango na parlement anta mokolo moko te mwanda te mafanda azotelemelaki bato nanga fo bazala libanda alingaki église na ye to alingaki mbongo to basalaki baspectacle ndike ezokoma nani ezalaki mwanda te mite tozala bato eza bato ya église na ye baoyo bando respecte pouvoir ancestral ye alakisi ye nzelaki bapelisaka bougie awa mais lelo niveau oyo fali ake so totie na kofi baotelema su te fali pupa otobeta yo arena 3 salles mbala moko biso tout tobatre record parce que problème na biso tani concert yango elekaki est ce que bande elekaki na mini chomoni place baoteka cd ya yo arena parce que bango mpona bango bazalaki trop sur so bacontinue kaka kofinga fala ocontinue kolinga bango fali acomprendre ke akotina barankine mosusu ezalaka nango ya ye te là c'est fallait asalela ba makambo ne wana mamini bajali so wana osolobela bajali so na ba nani nyonso wana maliki azalaki te mbutalikaso azalaki te soki ye mpe mbutalikaso azalaki na posa ye mpe azalaki mise na kala azwa diske dor azwaka na droit chemin baporte parole oyo bajournaliste oyo lokuta baye bazalaki te mosalaki o te ngai fere gola ngai nafulaki ye na martir afutaki mbongo na radio wana eza scénario eza théâtre est ce que nganga ya fere gola koleka na te valobe oyo zobo wana zobo eza kufa mpona nini trahison atrahiraka temple longwana na zobozi toyaka na evoloko alalaka na butu te mponani akomona neti succès na ye ekomoya mingi na bato bazofingele bato mpo acomprendre ke même bafingi te akozalaka afali akokita te nde barekomande eloko wana ado eza loi ya maison moto erekomande alongola bato nyonso batala siko spiritualité na ye ano journal lelo na butu totambola babwati tu na babare tu ya ngola tokoti ti nde tolimoko tikela koyoka nzembo ya maître gims te mais gims aleki bango nyonso wana na succès ala boma nani tozala bato tifanakama de martyr ke soki abi atya bapete yoka ti ezalaki bapete ya grade ya général bapete ya nini ya spiritualité Oui, chers amis internautes, c'est votre humble serviteur Alexia Carlos, l'étoile de la presse angolaise. C'est votre magazine préféré qui est Angola Outmaora. Angola Outmaora,
chaîne YouTube et la actualité bien information bien peut se dérouler kana mboka na biso ya Angola awa na ko banda émission nga boité sana salwe na pesa bambote ata yeso tambola azali na ba oyo atambola na bango Frida Mbaka ko en tout cas merci pour l'espace bien en tout cas merci pour na ono sala pour na biso Angola ultima et sans oublier les tout balarin décide mami moi ça sokana dans 18 champagne et Raider Kiba André États-Unis André Ngimbi liarana batu pour cercle azalaki kilo et je n'ai très de bravo balancer sur l'image je pose de la invité na Kubas Kuluminde à qui j'ai dit bonjour botard bien bonjour botard bonjour nous apprenons bata comment botard de Vanessa Kubas Kuluminde joyeux Noël bonne année 2023 par 2024 et les gens ont Madame Mignon se dit très bien, il dit très bien, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Non, pour la graille, par la grâce de Dieu, c'est que pour la yo. Ah, bah, pour la yo, par la grâce de Bakoko. On a travaillé à Bakoko. On a respecté la religion, ton coutume, ton pouvoir ancestral. Moi, c'est Bakoko, on va dépendre pas de grâce à Dieu, grâce à Dieu. Et ça, Dieu le Père. Tes problème te ba die pe ba comment na ba ko ebele ba die ba ko ebele ye mo ko pe joueur royal de la comédie au fani be mususu pa ya mais là différent à Dieu le Père oui Dieu le Père azalaka moko wa salaki likolo so asali na biso na pema o apesa ki biso mais faut que ba le même Dieu le Père de akabola ki pouvoir na partement na donc, ceux qui ont le pouvoir ancestral, les sorcelleries, ils ont même pouvoir. Pour les temps, Zamba qui dit ça, qui s'attend au Tibet, Hébreu, à qui dit ça, qui est dans ma belle, après ça, qui est na pouvoir. Na pouvoir, na qui na pouvoir. Alors, là, qui est pouvoir, voilà, qui dit ça, qui est na pouvoir, pas c'est que ma belle, oyo, et puis ça m'améliore. Parce qu'on n'a pas ça qui est bon. Ils ont dépendre de la vie, ça va être humain. Nazara parti à mon temps, mais tant que ma colonne raison attaquer ma belle oui, il faut na remercier Dieu le Père, il faut na remercier Satan. Ah. OK. Kubas toto mona 2023 moi kake betaki na bato milimo to na bato oyo ba serveur ba coutume ancestral na côté ya monde entier disparition monde entier mais comment il peut ko flasher biso na par rapport histoire ya monde entier si lelo atiki biso ba bon souvenir ni nango ozala na mboka ya Congo au monde entier masala et ba mauvais souvenir ni nango ozala na monde entier oyo asala na mboka ya Congo na question tuninga oui question les amis so tuninga bon souvenir so bon souvenir exacté oh asala ne bon souvenir kan so ebsinga mauvais souvenir nde ba mauvais souvenir ezebele ba biso muta kufita ba tabola ma moto tozala ba hypocrite te na vie oui lelo so tolobi mpona kimbangu mutu to akopesa babone souvenir bango so toye na monde atieni bato église nde bakopesa babone souvenir mais mpa na ngai eza bamauvais souvenir babone souvenir epa bato église na ye epa na ye eza bamauvais souvenir lokola nini epa na bango ezali babone souvenir quand on parle de Congo diantoti là toza na Congo RDC Brazzaville Angola Gabon ti nyonso wana yango tobengi royaume Congo siko bakoko na biso wana ti nde bakufaki bazwaki temps ya kosepare biso te mais mwanda tiemi azwi temps ya kosepare mokongo azala kote na ye moluba azala kote na ye mais biso tutu ya barace noire te mwanda tiemi asepare biso ndenge nini mais to faire comprendre bato tozala clair tozala bato lit au monde entier m'a sali dès le début jusqu'à la fin. Les agues lit pour l'année. Monde entier m'a bondi te pour Congo et Bonga lelo non. Oh. Effort ni na sali pour Congo et Bonga. Monde entier m'a bondi na te pour Congo et Bonga. Nalo ba no clair et logo ezana nzela. Parce que lit au monde entier m'a ndo sala à par rapport à quoi et à par rapport à qui. Et porter les logo te pour lit na ye eza nulle part. Ya moté Congolais za na mo pour ça. Congolais za na pour ça nini. Congolais a posé un changement mboke bonga makambo etambola liboso mwanda temi ayaki na bit na ye ezalaki objectif ezalaki bakongo de kasangula mwanda bachef tout ya bacompagnie baosala fo bazala bakongo est ce que so tomati na mboka bandu bachef moko ya mokongo azalaka te toke na baswahili bachef ya bakongo baza te mais normalement namona mpe lokola bakongo mpenza na niveau congo so balobi bongo eza mabe po ti bakomandaka mpenza te ti kongo ebandi kongo premier président wa salaki Kasavu Bozai Munianga
Ce qu'on va louer, baboya qui était pour l'année. Bandima qui est. Baswahili, baboya qui était pour l'année. Soit au continent tribalisme, moi, c'est que même quand ça vous va la présidente. Adossé moi c'est mais na structure moi tribalisme mo boya. Mu Congo na part na ye. Oh biso tout ça va race noire to tila Congo d'antotila. Donc surtout ça na moi peut comprendre bitumba o ni on sous moi ndachi masala ki abandoko sala o azo ndika a bongo lango lisasi ezala kaka po mu Congo azala entre mu Congo na mu Congo kaka. To mu Congo amne kama to ko. Ya mwanda tsemi zalaki mu Congo faza la likolo ya batutu. Même na Bible aux autres déjà autorisé hein. Donc là mon toza na temps, na étoile, ça peut na chance. Na chance na vie. On comprend. Donc il y a un objectif, donc il y a normal, donc il y a PMB, PND, bakino baloba to so la PMB. To so la PMB. Ya. Mwanda tsema bandi parlement bala liboso cha makolo. Député national na parlement, attaqué sultan à côté de makolo ngulu. Ndengwana de? Oui bien. Après quelques temps, l'État a bon à Kabila, on a dit que na veste. Na veste. Il y a un zao. Et là, il déjà salé trahison. La salé trahison. Et les mêmes trahisons, il y a un dans sala qui n'a terme au bout pour amener sa main en kamba et comme on a magie blanc. Et même elo comme on a dit aïe. Aïe na parlement. On comprend. Ce que tous à la batu, l'union sur ma sali, on a ko valoriser ni je donne pas la religion pour la bango. Parce que on va valoriser religion oui oui. Mon toi, ça la valorisation de la religion. Oh, bah, on va ça les pouvoir ancestral. Pourquoi on dit maman qui l'est d'abord? Est-ce que vous avez des lits au bango basala qui n'a pas tant au bango passer qui n'a pas et bon ici va te belé dans Congo. Et belé, parce qu'on a pas Congo, va te belé va Congo et belé va koufi. Oui. Moi na ba massa msu to kola na bango ba te belé katile ko basala na prison. Mais moi na tema zaki député national effort ni na sala qui pona kolongola batu oya yeba cheki na prison bi bisala ngo libanda. Si platine à quoi si tu fils comme vie à batu on a batika na prison pas bimate. So tangi ba tumusu ba okele ba 20 ans ba 10 ans. Maman Mwanda Semi. Parce que yazaki député national na parlement en tant que kolomoko de Mwanda Semi fanda zo tele mina ke batu na ngafu bazala libanda. Alingaki église na ye to alingaki mbongo. De ce alingaki mbongo alingaki église te. Toi ça les aba scénario Mwanda Semi a bricolé trop. Abomisi batu atiki batu na ba prison de tout ba vie ya batu ko ya zo mbongo na wana za ba carte wando jouer. Parce que ce qu'on se fait dans le monde, c'est que tu n'as pas Congo, tu es bien prophète. Oui, bien, on a. Tu es bien, on a mon tout le monde voyage à Salara scénario. Mais on a pas Sankara, Zakari Baba. Zakari Baba, toi comment on a? Toi comment on a? Pourquoi tu peux mettre toi? Ça la base à scénario. Toi, ça la qui va spectacle indiqué zo comme un des aliments d'attenité. Toi, ça la base. Il y a une année. Et ça va tuer l'église, on va respecter le pouvoir ancestral. Non, ce qu'on a commandé, mais ça n'a problème au côté. Yo, koye busaka musala lelo, yo ça père spirituel nanga. Mais moi, son a continué à recherche la Guinée à développer peine avec yo. Et le but est que pour yo ça père spirituel, spiritualité. Et c'est dans la négociation bon côté. Ce qui m'a commis qu'on lia bon la spiritualité, il y a pas spiritualité na union so kiti. Car un exemple année pe ba ware ba été ko falloir mo les kofil les lodo yo peut d'accord. Donc le problème il y a spiritualité. Soit to bito que dépendant la spiritualité normale. Normal. Oui, tous à la base. Kofi à père spirituel il a fallu. Il a fallu oui. Il y a la qui c'est qui m'appelle ça bougie. Ah ouais. Mais lelo niveau au fallait que soit to tchena Kofi ba hôtel masouté. Tolobi te que Kofi aleki fali na nyonta, fali aleki Kofi na nyonso disons non. Mais la spiritualité, tu le remarques plus ou moins. Oui. Est-ce que ma cambo fallait à sala le Kofi à sala? Ah mais à ça. Et bien dans année ni wera na jibe ba kima ba combattre ba beta à concert. Na yemo Kofi ba ni le combien de concerts na poto. Kuna to koma kuna poto yeba na ngo ngisi musique na Europe. Kuna to koma kuna. Tuzana mamba Mwanda Semi. Parce que lelo ba kundi Mwanda Semi. Akundami déjà à tiki biso déjà bakundi déjà pour na yo ne bakundi Mwanda Semi ba honorer ça dit bien à honorer ou pas pour moi ça n'a rien à voir à saler loko mon côté à un objectif mon côté objectif qui mbango ezalaki alongola biso na esclavagisme auto ezalaki na on peuple belge to soit indépendance et à réaliser qui o ezalaki pour ça na yo Mwanda Semi objectif na été n'enga kufi atteindre en côté à sali pe le côté la raison pour laquelle ne bande même ça qui yo azala ba bien fêté au biso to ko témoigner pour na ye to lui un mauvais souvenir et aux amis on comprend et belé ba kufa na moi matadi abotami na matana ko na matadi ba pagaille au bozolo ba esala mingi na manyanga
na matadi et na banzela on a pas kende boma place de bato ba kufi mingi pona mandatien et soit totali parmi ba prison o bato beleka baza ezaka de kasabula mwanda ba prison on a tourné place bato beleka tinde lo basalaka ce que tu te mets maintenant kozonga na moi si Jean Mwandambo ne bakanga yi mandatien masala ba spectacle no sona abima na prison poni na ngote nenga ya abima na prison abima pe elongo ba mona bato oyaye o bakanga qu'est-ce qu'il prouve mandatien abima na prison na ministère bon abima na prison de o prison bato sa prison ba kimaki zela soki ya sala ki ministère po abima eza ba masala biso pe musuto fana ba ba rombo ba bibi ba bimaki na ndenge na bango seke ba rombo ba bimaki na ministère kapona mandatien mane ya bungaki soki eza ministère tozala rabana mikete tozala analyse eloko mo fo tocomprendaka ya sali ministère abungi na prison abimi sko na bamiyibi wana na bakulu no bazalaki bango mpe basalaka ministère wana mpo babunga bazala libanda alimaki na bango elongo bakesa eza lokuta preuve ndenge ezolakisaki bafungolaki porte abimaki na foi normal nde mpe miyibi nyonso babimaki na foi normal po mutu abungi na spiritualité akokende kaka ye moko le temps kimbangu apromete roi na roi Bordeaux nazokende na osala evanso akendeka ye moko amemaki moyibi te camarade te nini te si c'est réellement ndatie mabungaki na prison bamiyibi wana na bakulu no bazalaki na prison bango mpe soki basalaka priere mandatie yango ebimisaki bangoso bakompanaki na prièrebiloko wana toza bamike te to mikolo na spiritualité tolingaka te tokosaka bato oyo eza tele toloba boye bato ebele baotala biso ebele mpe bana connaissance na tokolekanga donga na koloba témoignage moko lokuta te nazala lokola pire mandatie me moto aza na connaissance aomonanga zobazoba mais soki totali boye bolanda mwa idole ngwana ma casquette ngwana Kimbangu ba spiritualité Kimbangu photo ba bien Kimbangu aza prophète ya ba race mwindu tu aza pona RDC ado prophète pe ya mandatien pe na kati même mandatien boss ko na onda pe na kati ba mandatien na appellation na appelela bana Kimbangu ya aza na koko moko abelela ko leka Kimbangu Kimbangu prophète ya race noire on comprend boss to bito fanda mo ke wana Kimbangu pouvoir to spiritualité azalaki nango yango pe bana na ye ba mekolaki mais na parmi bana na ye mutu azalaki plus élevé na spiritualité ezalaki diagenda est-ce Kimbangu abota bon place wana photo luka to comprendre eloko moko église na ye elobi ke wana bana na ye église na ye te c'est la connaissance na to tika na église c'est la connaissance na église te po ya sala ke église pété oui tina pas tout ça l'église eza bana na ye so to lobi ke bana na baza bana na ye te c'est faux et archi faux. Un papa responsable. Son limi moi ça dans la banane misato. C'est que banana faut considérer au banana. Ce que tant le banana. So to lobi banana yete. C'est que Kimbangu azala ki sous responsabilité. Ah nanga responsabilité to bien avant banana ye. Le poto de toto expliquer bien. Parent responsable. Ezala ye abota ki bango. Ezala ye abota ki bango te. Biso to akuna te. Mais le rôle est yende muto bokola ki bango la ki si biso ke o bana biso to bolongola ngote bana ye OK on est parenthèse premier antenne ya émission na biso peut évoluer est-ce que ce côté na ndenge ya musique parce que awa to parlement un peu divers donc le blague spiritualité tout ce qu'on a ngambo ya musique on appelle ça loisir lelo kulumimbi kota la 2023 fait 2023 à 2024 musique mais il était au vraiment peut accompagner les musiciens mais ba sala mamoningi pe za na bango autant en fin 2023 na 2024 et pas les musiciens nango ba bousculer ipenza oyo moningi en tout cas oyo ipenza début 2023 na et kende bien bon na minute na question tuninga soto bi total ba musiciens na minute za la 2007 total faire rigola total be fali popa Souvent, tout à la faire rigoler, total est en anglais. Bilo ni nango o faire rigoler sali et bilo ni nango pe o fali sali. Bango ni balé ba ça musala très bien. Oui. Mais tolo ba ni tolo be lango na sens ya musala de. To so be lango na niveau de pouvoir ancestral to spiritualité o bango ba nango. La spiritualité o bango mi balé ba nango na bicho. C'est que ça la monto ko conquérir bango na nté. Et loko tout ezala ka reine par reine. N'importe quel cas là, tout le monde va polémique et ça doit être ma copine. Quoi, Jibena ouais. Jibe, Robananwa. Nicho eza reine ya bana na mibale. Na ko bien ko bana te ba ko mona tina otitoyer bango. C'est ça donc eza reine ya bango mibale. Ya fali na feri. Fali na feri.
Donc quand on parle de Fali, on voit directement faire. Voilà. Et ça, là, les fanatiques, ils m'ont reçu la Nanzela, sans qu'ils basent à la Gaulois, tout va Wario. Parce qu'on a mis balé, basé dans la guerre des esprits. Parce qu'on a guerre des esprits, on va bango banango. En tant que lobby, on fan de sa population, on conscientise bango. Fanatique à faire, à rotiga la faire, il a fallu pas rotiga la faire. C'est important, ça que tu peux savoir une chance pour les attendre à bango. Parce que le local nenga au lobby, tu peux savoir une chance et attendre à bango. Au lieu de le bien polémique, oyo et bandana temps ba JB, ba wera, ba kofi, ba wazé quoi. Est-ce que dimanche oyo ezali na temps ouana, pas dimanche oyo comme na temps oyo. Wapengo le temps marche pire, ne to ba na porter, temps plus difficile peut-être comme tanen. Surtout le temps plus difficile, tu as un wenge à wera na JB. Wera na JB. Makambo ba toi na basala. Oui, fallait na faire bana succès. Maintenant ba comité. Oh. Pour prétendre ça va souma bango bakoma. Alors que vous prenez. Papa na biso azali mutu mongo serré honnête. Le soka ina ndako antabo ndo saka na fubo tika ko saka na bino tout vrai. Faut faire ndako. Mais comme sanga siko jibe alongo la papa na biso na ndako. Père akepe na ti tout à alongo matadi akeki. Ake alala libanda aéroport pour azela kaka arriver à jibe mpiana. Je ne crois pas dans la minute où les fanatiques à faire, les Gaulois, les Wario, les Salam. Mais tu vois, tu as batata mikolo ya minene. Batata qui ba musique. Ba chaîne qui batata. Biso to sa musique na loyenge to landa ngo pe na loyenge. So to tala so ba papa moko ya mikolo. Ba uta ba fanatique ya ba jibe na ba wera te, ba uta ba fanatique ya ba zaiko. Ya ba na ba papa wemba. Ba Franco. Mais yo wera na jibe bokoki ko convaincre bango et puis atiki ndaku na ye a voyager à Tché et redonner ben on inan na ma tête de ben on quoi là et toko atandi et toko na ye na aéroport animi ala la libanda pour voler jibe ko kita na 5 heures arrêter tout le monde là responsable à botima la belé lo la biso bo animi ala la libanda aéroport en Chine pour amona jibe puis na to za batu quoi. Est-ce que Falina faire na Falina wer na Falina na faire basala mais tout le monde on peut appeler na 4 de février batu balala pour na base la héritier watanable ba exploit dire voilà to go boya bangote na minute na lobino ni bango mi balé bana top maintenant nous ba komi na ba dimension na te on comprend au total fali pour pas auto beta yo arena 3 salles bala mongo ils sont tout aussi to comment on a to battre record. Parce que le problème de ce dernier, concert à les gars qui non. Est-ce que les gars qui n'ont pas de chômage parce qu'on a cédé à Yoarena? Non, quand on a pas tout glissé, comme on a malé. Les gens qui ont soulevé pour Yoarena, les gens fallait pour pas aider au Baobenga numéro 1. La musique a commencé là, Baobenga, Baobenga. On a allégé à Kaos Nazara au milieu du village pour soutenir tous les musiciens congolais et tous les musiciens Baobenga de la population de la Drapamoka. Donc, on a pour soutenir Bango. Fallait pour pas assalir liste. Tout le monde est éclaté dans Internet. Il y a 54 visas, 60 visas, 54 visas. Y compris dans les visas, on a amené des journalistes sur Internet. Ils ont chroniqué. Alors, on a Congo, on a un concert à Yayo Arena. Pour avoir la promotion, et vivre live à Boy. Retomber au Yozong il a fallu pour pas. Est-ce qu'il y a un géré en est-ce qu'il a préparé qui a moto à Yébaki ou comment? To a étudié que déjà terrain na bango avant amema bango to ndenge nini que solo bina ngelo wana fali pour passer non ma félicité non pour nga pour na yo na compas que fali akoli azaso fali o te ba gina quartier a comme ce que fali o azo sali la kiboye a o sali la sou kibo profiter a o sali la kiboye a qui peut même pas dépenser ma visa à qui peut même pas dépasser le nombre de séjours. Des séjours, on a billet. Parce qu'il fallait afin à étudier. Azala yeme o kate star o batombola ba likolo na komono. Pas mettre Gims bazar. Toi la différence mon faut te parallelo. Toi la différence entre succès na cause la star. Les lots congolais toi éducation musique ne beta chaque jour na bar comme la succès. Comme la succès oui ba. Na bana moto so ba obeto kaka na bana moto comme la succès. Na ngola ngana toza. Toko bando tambola no journal lelo na butu to tambola ba boîte tout na ba bar tout ya ngola. To quotidien de numéro tiela ko yoka nzema maître Gims. Mais Gims à l'équipe ba monyo so na succès. Na succès.
Mais nzembo na bar. Ebeta na passe. On comprend? Ce qu'il fallait la faire. On va 45 fois na journée. Ce qu'on niveau na Gims et qualité. On comprend? Ce qu'il fallait faire comment comprendre. On va qu'il fallait un problème na Gims na Badaju. Bref, on est qu'à prouver nous na arène na ebomoni Dadju matin podium. C'est que azamuntu azapena ba conseiller na o ba conseiller ka ba talisi ko kota na muso ba na te. Ce que bango ba porte parole na ye, ba tu ba lobela ka ye. Si ba mona ki de chez lo ko na faut pas comprendre que fallait ligne sous problème na ba te. Ce que pona bango ba raisonner soki a fingi mutu trop, ne fallait ligne te. Fallait za sous o ba ye ba na karate. Il fallait comprendre que la musique, succès, c'est un fausse simplicité. C'est l'humilité, précède la gloire. Précède la gloire. Oui, oui. Parce que bango pour la bango, ça qui trop sur, ça va continuer kaka kofinga. Fallait continuer kolinga bango. Il fallait comprendre que à continuer à ranking mususu les ala na moya yete. Fallait beta na wengede. Mais staff tout ya wenge linga fallait. Linga fallait sauter. Parce que finga bifinge là. Na na tala émission que fallait les kia finga ba vena. Mais déjà de fait il y a ça déjà art ya kolongola ba bato na ba finga ka bato na télévision pour na ye alongoli bango jana Congo mi bango jana Europe ça lokola honorer bango déjà mais autant que te musala o basala si réellement on a convaincu na bango te pour honorer bango na bango Europe pour amener l'état ba comme en Europe en fait fallait bibisa liste autant que émission fallait fandi ça qui babi ba mosu bazolo ba après ça bango avertissement nan et na ligne lisusu biloko oyo te bango pour un sentiment na vertige à poto va continuer parce qu'il fallait la gisa bango que si soit ça na weza pona yemo weza pona bato ba fingela ka ete pour fallait yeba nizotanga ba manikete qui se jorate non bango ba doge mo ba yaka ba kinda mo ba chancer ba côté parce qu'il fallait ça la ka yemo ko comment on t'a petit orchestre na chanza comme son orchestre mususu parce qu'on a minute il fallait remonter la kié et puis na pouvoir pour ça na mo azota la spiritualité na yé. Et soit on l'a dit bien, il fallait ça les avoir consigne et où à partir de la maison où il y a travaillé à l'amour. Parce que au milieu, au-dessus de la fallait pour pas y loi et où tu pas en stress, et pas en stress pour l'être on a ebima pour pas bimir sa grandeur. Dans le monde spirituel là nous, est-ce que ma état physique dans le monde spirituel va recommander physique? C'est ça normal. Moi, je suis à la musique religieuse. Oui, oui. Il n'y a pas de guégué pour l'année. À bas des erreurs. Les erreurs, c'est un commandement. Pas ça, le bas des erreurs. Et puis, sur le travail, on a la maître spirituel, elle est l'autre, elle est l'auditeur. On a mis la marambo. Il y a un travail, sur le salaire spirituel, et c'est une peine qui est pas au minimum. Il faut mettre la caca esprit. Est-ce que vous avez un kachakazana? Non, tu comprends le long de colis. Oui. C'est ça. Soit tu as les nyoka longo ya kala. Soit qui babilongo musu nyoka longo loba. Que atali saki ba tu réalité. Le soka yemba atali c'est réalité après quelque temps comme la guerre mutanga kufi. Le soka ba cimetière à Kitsuka ba bébé pe na cimetière à Kitsuka. Faut que yeba mon na musique, na ballon, na nyonso, sans spiritualité au nulle part. Na kati ya monde spirituel ba comprendre ba gérer show ba nyonso oyo tu oyo bazo lobela fali na nemo bolonga ba finga batu ba finga kofi ba finga montetel po ba matsa artiste na ba na monde spirituel ba comprendre que zo diminuer artiste na non c'est le bango que ne ba finga ngana ba matsa ba sacrifice fali à ça la vie. Bango na basali ya modé. La spiritualité, toi na dévolé. Oui. Na ba sacrifice, to fana na sacrifice. To fana na sacrifice na. Sacrifice ya mutu a sacrifier moi to camarade. Et ça différent na mutu sali sacrifice à papa na maman. Na ndeni bango to baza ba être humain. Sacrifice les plus forts et ça la ba parents. Donc mutu sali sacrifice à parents pas comme na bon. Mbongo ko comme na ngo ko la plus élevé que yo sacrifier ki moi. Que yo muto sacrifier le boko to lokolo pour sentir que niveau ya mbongo ko zala ngo faut la différence parlant au ngolo bani sacrifice les plus forts et zala ya papa parlant au ngolo bani ce qu'il fallait place andimela ba biloko wana
andimela nini bato balanda andimela nini kasi explique balanda andimela nini place ifali asalela bamakambo ne wana makambo nini bajali so wana osolobela bajali so na banani nyonso wana kisinjoro azalaki maliki azalaki te Mbutalikaso azalaki te soki ye mpe Mbutalikaso azalaki na posa ye mpe azalaki ministre na kala atika ne vi atika ne vi akomani journaliste boboma so atiki moninga abomaka mpo ye azala na nsima moninga donc moninga aselisaka famille ye apuyaka ye na nsima fala boma nani tozala bato tikakanga na de martyre ke soki abi atya bapete yoka te ezalaki bapete ya grade ya général bapete ya nini ya spiritualité ti alobaki ke bafe na miso wana babeta babomaki mpe bato te mapesa babi natya venaki aigle lelo natya bapete nanga na oretourne omoi ti alobaki yango atalaki bagel sho te bamanike te atalaki spiritualité na ye moko te bano lobele fali moto azo badiske do rebele otala batrofa aza nango te non nata wana base oyo ekomi lelo est-ce que azwa diske do oyo azwaka na droit chemin baporte parole bajournaliste oyo lokuta baye bazalaki te azwaki yango samba mwa seke bango bala bango eloko te so maître spirituel na ye accompagne ke mpo afula ye nie alongole na bato na baosala distraction pembeni na ye ndenge omonelaka maître spirituel ya fali azalaka na mboka nini ndenge omonelaka te tokoloba mboka te baniveau bafali baza nango eza baniveau neti baprésident bazalaka nango président azalaka jamais na maître spirituel moko bakosanisa tous les chefs coutumiers ya rdc bazalaka nsima na ye omoniki trop sir fali oyo azalaka nango il fallait parmi bateau batravaka na bango machine blanc se bazalaka nde mingi na machine noire te mais mpo abeta de martyre ayebaki eza mabele ya bakoko asolicitaki mpe bachef coutumier mosusu bapuye malgré oyo aza nango akomprenaki eza insuffisant fo abakisa eloko moko likolo so abakisaki baporte parole te po bafingela ye abakisa esiko banani comprendre abakisaka spiritualité pouvoir ancestral oyo ya mboka na ye po akomprenaki eloko tu yalikama mabele titolo balikama mabele okozala danger ndenge nini na mabele na yo soki race noire to maître spirituel awa race noire akoti na makambo no te okoeshue kaka na ndenge monde spiritualité wana ena ko moko elinga lokola batindeli nga mpenza wana okompateka na motu Arnaud de Nguma maître spirituel anani natuni po ndenge ose focaliseka na mambo spirituel kombo mamoko eyelinga Arnaud de Nguma maître spirituel baoto yemba ye na Goma awa mwana malamu alingaka ne problème te aswanaka na motu te azalaka mpe na problème na motu te mwana matadi akoli na matadi lelo azo évolue bavi na ye libanda ya mboka partout alingo kende oyo eza important tant que bozotanga bamaître spirituel nyonso ya monde obotanga mpe kombo na ye donc c'est ça réponse kako pesa réponse akokatisa ko tukulu mbala moko maître Kubasi Kulumbimbi maître spirituel Arnaud de Nguma maître spirituel bon kombo wana elinga par rapport na kotana na fongana angle moko boye kombo na ndo kango mwa mpe mingi bina file aobwaka Arnaud de Nguma maître spirituel lelo na album ya Gom ya Maïs Fabrikas na mone pe Maïs Fabrikas ayembiye album Arnaud de Nguma maître spirituel est-ce que yango te esali e bouger carrière ndo na biso bina file to fongana mwa mpe parenthèse wana bon na monde musical biso tout avoir maître spirituel Tolobani, c'est lui qui trahira la loi des temples et subira sa peine. Oui. Makambo a salina filé. Et ça secret à bango personne. Et quand il va libanda de so moni maître spirituel moko bo ale kindebo ya ba. Po bino ba je beaucoup tala na makana. Tu moko bo ale kiabo te ngana simba ka Moïse Mbia. Ngana simba ka wata lokuta. Po muntu a travailler na muntu. Na kati même ngana osola no boso na mise oyo travailler na ye na osama makambo nanga omoni secret le kaka na temple entre ngana client nanga anto yelinga mbeli do seke fogo manga jamais na ko dévoiler ngo pa bato ezalaka secret moko ekoki jamais ko se dévoiler quelque part
so moto aleki abi otene na otala émission moto aleki ote ngai faire gola ngana fulaki ye fulaki na martinga masimba kango afutaki mbongo na radio wala eza scénario eza théâtre est-ce que nganga ya faire gola koleka na te va le be zobana na monde la spiritualité faut koyeba mokana musique na ballon na ni na nyonso na musala na politique pour faire la fausse spiritualité nani fatia leki ni wana fausse spiritualité nganga moko baleki na émission na yo ayiso ke ngana fulaka motu boye yebisa ye lokuta on a spiritualité totangaka c'est lui qui trahira la loi du temple et subira sa peine. Donc, ce qui est solo, il y a travail qui musicien. Si Abed est sur la plateau, aussi c'est mission de Robé la Liboma. Parce que ce qui est lobby à Sili, c'est Abed la Liboma. C'est que à cause de Bido, il y a des gens qui sont là qui m'acamboient. Robé la Liboma retombe et que vous n'avez pas coco, que vous n'avez pas ça, mais c'est pas la spiritualité. Elles ont la magie noire, magie blanche, magie rouge. Secret à temple, il faut dévoiler en haut. Spiritualité kotika te aussi ça ko dénoncer nyonso yo ati bato babela liboma pour la yango ba respectera ba condition te yango nde erosala yango nde osala et déclarer yo na kaka na kata question na zoboza kufa pona nini trahison atrahira temple longwana na zoboza to ya na evolo quoi evolo ala kana butu te pour ani ayiba makula c'est ça, à ça les trahisons. Pour la loi du temple, c'est un maki bon te mouton, c'est un sacrifice, c'est un mouton sous. Il y a une mouton sous. Aïna nganga. Nga parce que toi imagine toi nga on va couper na ye. Mais yo zipini so ko la na mouton te. Ba bi que c'est là on dit comment on la. Et comme si là oui bien sûr. La poésie là faut tourner ba sacrifice ni la sala qui poésie là. Est-ce que vous y a ça qui va expliquer vino à l'occasion? Ok, on est là toujours nous sur la musique, moi c'est un peu tout bouger kuna. Mettre kubas kolomimbi to comme chité, mettre ko chité ça to freiner moi ndamu na stiché oyo. Oye, car pas artiste na mso tolo bila fali pour pas abimi ces lettres. Biro na yeba sali lettres yako longola batu nyonso oyo ba délégation nyonso kende na poto na fali. Oto bazala kana balobela fali ba finira fali baloba mabe ba artiste musu pour na fali. Lelo fali abimisi lettre to bureau na et ça lettre bini bango bureau na été maison na ye on les a recommandement spiritualité ya maison ce que ça bureau to volonté mais le fala mi magi bango na protéger c'est un limite de sacrifice ba visa ba 5 ans ba 3 ans ba 4 ans c'est quand ça arrive na souci na bango on comprend parce que maison o yaza bazana pour ça bataliser grandeur ya spiritualité na bango. Quelque part, il fallait pas vraiment le kabuma. À comment on a dit succès na yé comment il y a mingi na bateau bazo fingi les bateaux. Pour à comprendre que même pas fingi té à Rosalaka fallait à kokitate. Ne ba recommander le quoi. À déjà loi maison vous te recommander allons la bateau. Allons la bateau so bata la spiritualité na yé. On a assuré bien au kitate. Non, fallait déjà c'est déjà HK 2019 déjà 2019 déjà aboyaka na ba journaliste ba lobelaye aboyaka ne ko le kana internet azara déjà fait aboyaki ta linga ki soka aboyaki bela mimaki bango na poto non na année 2019 même bango na poto ezana sentir afali to yemoko fali muta ya lo ba été ezayete ba biro ba ile reviste ba luka na sima mukonga mutu te eloko eza pembe asalaki émission na boduka lobi eza yete soki ayebi ke eza yete bon afandisaki bango mpe na émission apekisi bango bafinga mpona Demain, après ça, on va faire le CRM. Apekisaki anonsaki bango déjà bien avant po ya yebaki déjà conditionné azala on a temple spirituel là ça passe avec la sama membre ya molimo za yimoko parce que bango na kine tsalo baki on a senti bango ba ndolo bango pas aki déjà na ba guide marabout ko ba maniaki à partir de spiritualité parce que bango ne ba yebaki te ba kanti fala lo bango kapo passa la baisse bon bango tout ba journaliste la ba ta baisse passa la buzoba ba finga ba créer ba baisse bele ba komolo ngona bilamba na ba live c'est ça ce qu'on va comprendre que ndeba lo ba ke ba liaka mbongo fali te fali sko alingi sute to kotala soki ya solo mbongo fali ba liaka ko to ba liaka mode muto aliaka ne mbongo fali te ti fala lo biko lo belanga suta ogelela na plateau borani ale mamani to seke ba futa ke mbongo pa lo ba makambwana ti aleli a comprendre que mbongo wana ndo zwa ko sute eja lo bila nganga yete mais azara wario a defendara
elamba ya bawario eloko nyonso sa intérêt etambolaka te non intérêt mosusu ezalaka na musique artiste aofuta yo te mais ceinture na ye yo se retrouver par rapport à ceinture na ye est-ce que kozoyi bazalaka na sankara dekuta bila abetaki bakofi wapi otala video wana te bila amenasa sankara dekuta parce que lokola ayebi ke kope yango yango efutaka ye yango elesaka ye atikaki te akontinaki mpela kopi na ye parce que soki ezalaki bando osala yango na ndenge ya loisir na sentiment ka bayeba aza mwana wenge c'est que à partir ya menace oyo azwaki papi anga atika soki atiki te mpo ayebiki elifuti ne eza na nsima wana ok tokomi koshitera ndenge na lobaki mais question ya suka eye maître Kubasi Kulumbembe toyebi ke yo osalaka mamba molimo lelo tomoni video moko na internet ebimi ya mwana ya Zakari Barabasu mwana Zakari Barabasu aza na problème mental aza na problème ya moto mais lelo mama mpenza ya mama a parvenir kokabela ye 10 euros après afilme ye atiango na internet alobi bien naza gaulois yebisaka mama na papa na bino afingaka bamusicien te yo netaki maître spirituel baretombe sikoyo ezongi epai ya Zakari Barabasu akomi kosadresse epai artiste na biso Frère Egola artiste ya Congo artiste ya moto nyonso Frère Egola yo netaki maître spirituel conseil nini okopesa epai ya mama to epai ya Zakari Barabasu musique eleki politique na mpasi ocomprend moto aza politicien akozala na facilité akobomba vie na ye ebombama mpe ntina suka ke musique moto akoti na makambo ya musique jour mosusu bakomimisela photo no ya 4 ans nde bamisa photo ya Zakari Barabasu aosokola est-ce que bondima bakomimisela bino video ya ndeko akeni pia na liboma vraiment peuple wario ya makila akumisa fali de A à Z mais journée mosusu afandi alamuki balakisi ndeko de ya liboma peuple ndenge babimiseli yango ndenge nini omoni congolais Congo avantage na sentiment Congo ya nini tona biso bariche mais to bakasi de barechec soto bitona basava na Afrique babima seke basava tu bakobima na RDC omoni Sankara na Zakari Barabasu asatandaki même pas tayebi histoire ya mwana ne ya liboma na moma wana te parce que omoni ntanzo fronte muntu balobaka reculer pour bien sauter parce que ye azongaki te ake mobimba parce que bato mo bayeka na eloko ya moke bazongisi ye omaka ti babimisi video wana bango tusi kodona miniti au point faible ya Zakari eza mwana na liboma akofinga fere 80 fois bango bakofinge mbala moko kaka likambo mwanaprise bazwili ye moto azoleka na média soki toleka na bamédia pourkui naboyaka bato mosusu baya bafingaka bato nga lokola nafingaka te ese babimisa vi nanga ndetail parce que soki okomoya jour mofinga okomolakisa bato ke ye oza danger c'est que jour mosusu bakolakisaki danger no eza moke babimiseli mpenza soki ti bato tu bazobimisaka motakalize wana baosala ngo na volonté na bango basala yango basi bamoni ke oza boye mpo bakitisa yoezala mwasi mosusu opesi no eloko te bandi babima noka mpo aminimize yoka ntina se mpo olakisa koza boye parceke la simplicité yango esalaka ke motu mosusu afandi bo baocomprendre vi na ye idée oyo déjà Zakari azwi ti bafingi mwana na sagesse na parent responsable mpo Zakari aza responsabilité aliboma aliboma wana moto aliboma wana donc taka Congo nde ezala moto akoleka le mpe député elekelinga obikalaka neo élection toleka ka nde bato batovote eza na petit moto okola na ye akoma même pas na deuxième co natala photo nde bapiblie député provincial so nazomi tuna ayebi nango okoma te soki aleki kuna okende osala nini omona eloko ebomi Congo donc okoma député elobi teke yo oza mayele nyonso non mutu na mutu na mayele na domaine na ye na kopi na ye oyo asalaka ocomprend nga na kopi nanga mutu okoloba naleki yo tokosala nde deba lelo ti lobi na kotalisa spiritualité de A ti na Z parceke mutu moko bayebe te nga na mécanisme na koloba te mpo etalinga te na yebimakambo wana te parceke Zakari lokola mipesaki ne na kidepute fo asukaka wana na nzunzu azalaki nango kofingaka baprésident bagouverneur fo asuka omoni l'état comprendre que Congo batieli embargo na poto na kopa kosala te yango natalisaka na baboketu na bazakari na minute bakomoliala bango na internet
à part internet na poto wana na ndenga bezaka copie ni na osala osala ado kichipe na poto sala na ite o bola osala copie basala na copie te deni lesko tala kima na copie ta koma olenga na internet na babesi deni sa pasteur pétage pasteur na église ni kanga makala si kama milimo wana soto bito tokota ba bili toucher pas mais ouais wana bazala wa nzambe parce que deni lesa ko sabela na mutu kwei ba voto lingisa ba prophétie ya lo ba iza lokuta monte ko kisa ni po ye pas sala déjà ba professeur ma lokuta a revese ka ba masa na ye ba te groupe na ye o ba sala ka copie moko bibisi secret na bango to sala sama makiona wa ko ni melo suna maka ki prophète azali esote skoba o bazo kosa na bango batu ba ndimela bango a comment revese ba copie na bango ke copie o to sala ngo déjà ke copie ngo to sala ngo déjà do wana a quitté ses réputations bato là a sali ka bato rappel ba comprendre que yé pas outil na copie na copie wana de kinga na yedi copie ngo est-ce que pasteur toi lien la pasteur terre o yeba titre a prophète des nations aza prophète des nations aza archibishop de Niles le moment na wana archibishop l'état pasteur nani frère Patrice abimi c'est église à ça l'église on t'a dit ça sali inauguration pour abender les populations c'est de Niles ouais aza père spirituel ya frère Patrice frère Patrice est-ce que comportement ya frère Patrice on compare on a des Niles on a ça que muta voya que ça sala mais solo continuer ba recherche voler ka pe mutu wana wazo ça ya muzoba na ya ko lele mbo internet pour contacter makambo ba internet on peut marrer tout na Congo to ça la bien en tout cas nous c'est banda malamu suka malamu to comme na suka émission na biso mettre kubas kulumbembi mais to zebo ne bandela année ni ngo ko bana ba batu balandio salutation tout le monde aura été calamité na okende lunda na okende ni maka pe biso pe na balunda ngo kuna eto le sama mo ben na simba kata vigie je vais te le bab te le simba problème to ala wa ni le vite son en voyager na legi batu na musala non na voyager pour la ponctualité pour sincérité musala et dans la maître musala ebine musala ta le kaki na musala gani aboto bien ko bengi si ye ya la lunda et puis $1400 batu bolier 1400 to ke lunda mo okomela la ndako mutu osala musala ya kologer yo kolia na yo parce que musala osala soki esimbi te ba dépasse c'est que nambongo ya transport ozongela aopia ote ozongisele mbongo maître bongo bakimaka poni baka vrai maître bengisa yaka tindele mbongo na agence te ona tindelo yebise na ochapela mbongo jina osomela biyelongo place oza yaka aokima awia te aokima po ebi musala te adoyes kongo lancer défi pana bato oyo te na osala défi te nazo faire comprendre bango spiritualité un bon maître spirituel est-ce que j'ai dit que na kini kwa compétition munda mina metali ba benge dingwa boyiko ya ya poza siri na musala siko maître spirituel mo wale kanemi so ganga kalobara obengi se bulo mo te ya kanta na Congo so imagine toi muta botami na Congo akoli na Congo ngola ya kiko ya mais musala benge na Congo place abotama aboyo ya c'est katika ba rando ni na mboka hala ko baba benge na Nigeria to Tanzania mo ya ako ba bo tumba pa bile musala de abriko yana so mala fanda pena tiki ndangu na ngana kera sali musala na zone pona zala rasir na musala ko na lobite ke na l'équipe ba mettre tout non na spiritualité to zala kala un tilikolo mutalika mutu pa zala ko suka na 9 atona okuta pena mutu muso ko maki na 10 to na 11 bien on laisse mutu aleka pe mutu na spiritualité mutu alekite spiritualité za nzete mais za na betape belele yo ko zala makasi na mbasu menga na makasi na mpese yo ko zala makasi na multiplication ngana makasi na porte-monnaie on comprend la spiritualité fonctionnera bon so mutu mo aleka bige ngana sala tout travaux à lokuta honnêtement ngapena ma match ba jouer bo benga na bino ngati na loba ngo clé match na sala ka ngo te poni elega pastoni na linga ka ngo pe te o so mbongo muke o chevi na yo danger na sala ka nga koto o so kideti o za jouer o so tala ka pardon benga no ba maître spirituel neti ngala sala na makambo bon mama mochoir na sala ka nga ki mama mochoir ba so linga ba multiplication porte-monnaie pasteur ana pour sa pouvoir mochoir wala siko okoi na ba domaine na ba atukate como chite to na suka poto de pana meta kuno bibia wa tilobi ye bilo yo no bima ngapi la wano tubara ka po ebima
Maître Kolomimbi, ba salutation na ba oya yo, na ba o balandi na musika tuna. Bon, ba salutation etika kinga boye na pia na kamu. Kopita nombo de ka. Ko bela ngate ke hote na ko pesa neto fandi boy. On va vite masala ka pe di chaza na ko bwa ka epe. Lo bi ko di chaza li mo pe wa bi hote. To yebi na biso plein na ye. Abeta kala messe ko boy. Na ko sali réputation na ye. Ba réputation na biso so ke be ba se ke fa be ba rapport na ngamo. Na yo moko. Na ko lukate na fanda boy. Nazo ba DJ wa tangana kotsa wala ba makambo non. Faut me protéger. Na bi ke moi mai na pe amote te mais lelo lo les anniversaire na ye en tout cas ba joyeux anniversaire. Feliz anniversaire. Na yo ki ma lelo pe journée le na de simité tozana a na bi na surprise même makambo te ko leta. Ok, on est là à l'église à cause de la presse angolaise. Vous continuez, vous s'abonner, vous partager. Instagram, na Facebook, et na TikTok, au Betika à l'église à Carlos, Instagram à l'église à Carlos, Facebook, Info Carlos TV. Vous partagez l'émission et aussi l'émission bien. Tout ce qui commence bien et si la paix va bien. On est là avec vous, ingénieur très de bravo. Bonne convalescence à ma sœur Soucha Lumière d'Angola. En tout cas, merci. C'est récupéré pour eux, mais la mission d'Angola, on est là avec vous.